Ndenge kaka mokonzi ya ekolo Congo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki maloba ya malamu mpona province ya Congo Central yango ezali kokokisama na nzela ya baministre. Uta samedi 29 juin 2024 lisanga ya badepute nationaux ya province ya Congo Central oyo ekambamaka epai ya honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo batambolaki elongo na ministre national ya sport Excellence Didier Bidimbo. Na cadre ya supervision pe identification ya ba stade oyo ezali na kati ya province. Bazalaki na stade Sokol ya Boma, bayaki na chef-lieu ya Congo Central na ville ya Matadi kotala stade Lumumba na ye moko numéro 1 ya sport mwana mboka Excellence Didier Bidimbo. Nous avons tenu une réunion avec les deux sociétés qui sont en place ici, et avec le gouverneur, et comme moi je rentre à Kinshasa, au niveau du gouvernement national, nous allons trouver des voies et moyens pour pouvoir finir cette œuvre. Car la volonté du chef de l'État est que nous puissions avoir le jeu congolais l'année prochaine. Il faut que nous puissions avoir les infrastructures, les stades, là où ces jeux-là vont se passer. Na présence, il y a gouverneur, il y a province, Excellence Grace Bilolo. Nous, en tant que province du Congo central, nous sommes derrière en train de faire le lobby pour bousculer ce secteur de sport qui était dormant. Donc nous sommes déterminés pour rester dans la vision du chef de l'État. Ndena mokolo ya jeudi 4 juillet 2024, na après-midi, bayaki na stade Kitemoko na kati ya territoire ya Mbanzangungu. Bana mboka basepelaki na komona numéro 1 ya sport Excellence Didier Bidimbo azalaki accompagné na député national Pierre Ntsumbu Mutukalavo, président ya ba député Congo oyo balobelaka mai nyonso oyo etali avantage ya population. Sima ya mot de bienvenue ya administrateur ya territoire Willy Makumbani, des présidents ya kokisi ya ba député nationaux ya province ya Congo Central Pierre Ntsumbu Mutukalavo atalisaki tina ya kokita na kati ya stade Kitemoko. Son Excellence Azaye Mokote aye mission na Congo Central ayeka na Mbanzangungu te mokonzi atindie na Congo Central pour identifier atala bisika tokoki kotonga ba stade moderne na Congo Central. Tokotaki na Congo Central depuis samedi tobandi na Mwanda. Boma Matadi tozo continuer ti Kasangulu. Ministre amoni que Congo Central eza mboka na ye akoki kozala ye moko te aintéressaki caucus des députés Congo. Mituna ezalaki ebele, stade Kitemoko ezali privé, ndenge nini liso ya l'État ezokota na kati. C'est vrai ezaka ya papa Kitemoko. Eza ya batu. Soki tokoyoka na famille, tokosolola ngo, solution kozwama. Soki pe toyokani te mbanangu tozangi ba terrain te. Tozangi ba terrain te. Banzamu tozangi ba terrain te. Kona kudu pe ezali kuna pe na se tozangi ba terrain te. Donc tolinga te. Tozana place kwa tongalini. Moto ya yambo ya sport ya République démocratique du Congo Excellence Didier Bidimbo atalisi esengo na ye ya kozala liboso ya baathlète pe bana ya Mbanzangungu oyo balinga masano ya sport. Toye awa on tourisme te, toye awa na cadre musala parce que mokonzi mboka je pense que la campagne a prometté bino pe que dans ma koleka na deuxième mandat na ye akodote Congo Central na ba stade moderne. Nous avons un objectif moko oyo eza na 2025 to ko organiser ba jeux congolais. Oyo ndenge ezalaka ba jeux olympiques, ba jeux francophonie mais oyo ya biso ya Congo à travers Congo mobimba. Yango mission oyo naza nango na Congo Central eza pe à travers ba province mosusu oyo ekoka ko permettre to identifier ba stade oyo bakoki ko moderniser. Et na ba oyo to identifier Mbanzangungu aza nécessairement doté na stade moko. Yango lisanga ya badepute nationaux ya province ya Congo Central etalisi vraiment ezali na ntina mingi po ete makambo ebele ezozwa solution na lombango. Lokola nzela ezalaki molai bakimaki na lombango mpona kokoma na territoire ya Madimba epai wapi batalaki pe stade ya Mfuki oyo construction ebanda kala kino lelo nanu esili te.